Te o moyibi. O moyibi basi ba mona montre ba fali wala o moyibi. Montre ya 200 000 wala montre na zo zelango. Fali pas semelenga. Ah papa, bon yé mo kala ta bilo ka 200 000. Salwana, il y a plus de 10 000 personnes. Quand ça là on a corona il y a un problème, il y a facilité. Mais il fallait attendre ça. Moi on a un phénomène. À côté de la liste, le phénomène est Congo. Parce que le phénomène est qui trois. Il y a qui Kofi, Wera, Najibé. Bangwan. Ce qu'il y a à côté de l'histoire. A commis phénomène. Pourquoi? Il y a commis 4 cas. Peut-être qu'il y a le côté, mais nous allons expliquer. Baka za aventurier. Baka c'est un aventurier. Yogangana loba. Nani, na le bien. Lélo Datni. Dans l'étoile des 16. C'est fini, on doit lui rappeler la Bible. C'est fini. Quand tu donnes une prophétie avec précision, qui à partir du 15 février 2021, ce qui vous ont guidé, Nathalie information depuis l'aube. Rien. Na mon esclave mon côté. On doit lui rappeler la Bible. C'est un faux prophète. On connaît un prophète dans l'accomplissement de ses prophéties. C'est moi, le président de tous les prophètes du Congo après Simon Kimbangu. Donc il a échoué brièvement sur cette prophétie. Baka doit se taire. De Batouba Vanda. Il faut qu'il aller en prison. To fundayo. Yo ok boloko. Faut y ça bateau. Toi si maman te tabu. Quand il y a ma belle n'a pas supporté qu'il y ait comme j'ai fondé. T'es un à supporter qu'il y ait la marque qu'on compte à Bilon à mon niveau. La convocation de Moskalev a mérité. A bête à Salam Souban, on a peine dans la liste. Tu es dans la liste? Ah. Mais Kalev a Nyokola en prison. Il m'a tout, Nyokolinga trop en prison. Tout ça qui est belé. Ba emilianga ngana zaki mutazika kame ba emilianga akende ko samba papa ba récupérer boloko petanga me bisu tout ça la boloko yeso ka sali boloko mabe ah Félix Mambali nzambe bakisele mikolo ah Caleb apparemment kanisi makambo ebele hein papa na zukanda batu nyonso basalanga mabe nzamba zo futa bango bande ko musu pe ba bimaili banda mais il y a musu so arrêté ndambu ba musu ba récité c'est rigola abetaki moko simité parce que ba producteur on dirait sali eloko na habité il y avait un orchestre qui jouait dehors là ah ouais bana Côte d'Ivoire on a ba ina plein moko gondi maté ba biti concert tita on dirait ba salaki faire mon kato fallait aller à sali couloir à teki ba 2 millions à ces ba concession ba 1 million ba nini ba mona souffrir ayi ba côté livre premier concert deuxième problème pour ceux qui ba doit côté na ba on a carte faire pe na ya mais ce que ba tout ou ba trop libana après concert ata sili ba kena ba tout na ba jeune pasteur on dirait na libala ba bazo swana mo mingi bazo yoka na penete na libala problème ko sala nini ba ser ba lekebele na église ah banga po église kufa ba passer les bat comment va les bas les bango ndenge za pene kango batebele ka les bas on ndenge za biloka nyonso kufi il faut changer on a dadi o boto kutana boza o yebi boutique mo ya bien to keneka si yo na musiko zo pona nga na zo futa mo mo na passer ka komi na boutique mo ah ça va si baba couleur ya li et c'est bon. Et quand prophétique Lobini après match Sile et monsieur Sile tu étais la match Barcelone Paris Saint-Germain on a gagné quand copé ça kabilo kwa na tempa ba dia mbongo na bango ba tata minene bazoki makambangu na bango Nicolas eloka mokebo ngana ngo pesa ba ekra potiko fele Messi a mone longi na ngate ba mone longi na ngate papa oya ko beda apeti oya ko kanya kanya to suka wana fondation ya Simbilele fondation ya Simbilele zosunga sunga tabo fele babola ba mama ba veve oh bilele zosunga Yacine Bilele, maman motema malamu.
bato nyonso lelo eza le 25 décembre toyekopesa bana biso bilamba pour bakete bino baobosolanda biso bakoamerika na amerika toseki lisui tozalosa na europe ozala na ya canada dubai londres partout eza na nigeria na kenya toseka lisui ya bino vrama mpona bana oyo bakendaka klase toseka batari bauniforme bampetu mpona bana bilamba bana baza na besoin bilamba na basapatu biso tosengi bisungi epanga bana bino toza lisu na besoin ya bakiti en plus na bamesa na bakiti mpona bana na biso oka ou peut-être fièvre maladi tozosenga toujours bisungi partout tosengi bisungi na ye koko mama na biso mama demi Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Voilà, très chers fidèles internautes de l'Africa Info, merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez chaque fois à notre modeste personne. Merci également à tous les amis de Franck Stemai, éparpillés à travers le monde. Excellents fidèles internautes, nous sommes dans la résidence, encore une fois de plus, de votre prophète Denis Lessi, le prophète des nations. Voilà, aujourd'hui quand même, c'est un programme qui vous plaît, c'est un programme qui vous fait du bien, qui vous détend, qui vous divertit, qui vous informe. Voilà pourquoi nous sommes là, qu'à votre demande, quand vous nous dites Bokende, le prophète Denis Lessi, moi et mon équipe, nous nous déplaçons toujours pour venir bien sûr à sa rencontre. Aujourd'hui, nous sommes venus compte tenu de l'actualité, bien sûr, qui bat son plein. On va discuter de tout cela, bien sûr, avec l'homme de Dieu, le prophète Denis Lessi. Il est là, bien sûr, il est en train d'effectuer son entrée sur ce plateau improvisé. Voilà, toujours bien habillé comme d'habitude. Maintenant, Zambé. Bonjour, bienvenue. Hein. Merci. Voilà. Danger, Moto Nzambe. Ah, oui, linga souponine. Boyo za boy. Badwazo zela biso. Yozo kota zamba zamba. Danger, badwazo zela kaka. En tout cas, na ebitende to kusukala ngana yo lelo. Bon. Vous santé? Ça va. Kimi dali hein? Kimi ali. Na monika toujours lelo oui na comme classique. Semaine prochaine. Ozonga sona biloko na. Oui, nazongi biloko na ba biloko ye alo ezo senga suko epema. Yango na elio lelo na système ya vert et blanc. Kama mutu no ifata moda wana. Ifata te na komi côté mususu na komi pa ifata zali. Mais suko na côté logique ya Brice Mpangi. Brice Mpangi. Brice Mpangi aye bon. Ponga pe na aye na matière et puis nani Gauthier mascotte. Ah, il pas côté makambo. Il pas côté makambo l'homme idéal. Mpangi nyos ba côté na Mutadalas. Hein? Arthur Nzemene. Donc Massaye donc Bengité. Ponga na Chiko Sombele ayebisinga bon. Chiko, mais Chiko tuka to mona na te. Mais Chiko siko aleki abiyo côté mususu. Te nazana ye. Auza na ye. Ah! Natika Chiko. Chiko Sombele. Papa. Yo, faut y avoir bilamba na suka. Chiko Sombele. Na yoki na yoki. Na yoki sangoma mobali wana ba bibiloko ebima kuna peliti. Hier on chaka pas diesola mbala moko yenda. Mudraka zola. Bana sema amen. Si les lois piano. Et maman Dali da Epsenga yi. Ah, Yemo sa pena. Ah, merci. Et yo fele. Alors
namoni awa marambo zongi bien bien que ko faisait aussi la thème namoni quand même na hôtel ba culture ba direct marambo tout ça va nza mazo continuer ko ça mais non ça la bituma to buneza en 20 faut le bac émission na Afrique Info contribuer mingi merci contribuer mingi na kozonga ya arche na marambo ebele ya vie donc tobundi tobuna mituma makasi mais tolongango arche vraiment santé bien yango mon le 26 les appels fruits nayo le 26 ce qui réussir makasi le 26 février le 27 le 28 de 16h à 19h et puis dimanche na 8h et au réussir récite déjà bato ba bengi po bana poto ba bengi bande ko na bango ba bengi nga ba lobi que vraiment na ebité ndenge to sala mais nzamba sunga ka to gérer to kana kati biso nyonso et puis est-ce que to bani mamoko ba tournée communale na ba tournée ce cas to bandi wana style to bandi ba tournée communale et go sala biso vrai bien alors nous aurons tous les programmes bien sûr dans cette émission restez branchés et puis visitez bien sûr la page officielle le prophète Denis Lessi officiel na Facebook et puis na YouTube prophète Denis Lessi officiel je crois TV prophète Denis Lessi TV on a Facebook na YouTube pardon bon continuer à consommer ba programme ya ba culte et puis église kakandenge za la avec beaucoup de plaisir alors comme à l'accoutumée nous allons commencer avec l'actualité politique qui reste dominée par la nomination du premier ministre au écran prophétique Koufa Zala sincère Zala quand même sincère Nandemio aussi la ragibiso katangi mutako bima mais la monnaie katango bien koloba kombo tenga bi mais na kanza te ko ça c'est pour yo dai repress ngai déjà na zo zela yo tsiko pe lo ko dai ba programme ebele ngai na ebiso déjà nzamba sala ki senga écran prophétique sama na bina bomba ko po yo ya mais na ebisa ko déjà katange allié le ko za allié yo wana ndia ko bima na 80% de chance siko nzamba ko pesanga kombo. Donc, il y a le programme et puis on a eu un programme, il y a mambo bilé, mais on va les camoter pour développer. Oui. Alors, nomination wana, tout de 78 ans à 43 ans. Quand même, chef de l'État apparemment a pensé ce qu'on a jeunesse. Est-ce qu'il y a qui va congolais? Mais là, il y a qui. Mais il y a qui biso. Pesa tika jeunesse et salamoussala. Président Ayoki Biso, Ayoki peut écran prophétique pour analyser nganayo que président Atia Miso na IDPS. Ce qui est IDPS à Luka allié proche IDPS. Troisième possibilité Moïse Katumbi. OK. Écran Ayoki peut Sabiso Ako. Nazoyi komboté il y a 4 jours, na ozwa kombo na 3e jour. 3e jour. Nazoeka sama mais nazoaki komo mumbate nazoaki ako parce que na monaki Patrick Bologna. OK. Si on attend na mona Patrick nazo comprendre mais pourquoi nazo mona or nzoka nde ba stambaki déjà parti wana commission pas banza. OK. Parti wana ako wana ekomi elongwe parti Patrick nani banza mutakomi na kati wana banza nani ya katange wana. OK. Ndeye mutakoma kisikoyo na justice epesa qui est raison de partir comme un bon nae alors président pe na kati ya présence na kati ya makamunae na kati ya conscience nae bon na vision na monaki nani comment nani sama non na monaki sama mais na monaki nani papa nani Moïse Katumbi atie liboko Asanita Osimba na nzoto. Atanga Simbi na nzoto, après na moni yé premier ministre afungami liboso président. Ça dit clairement il que ça mamta comme premier ministre. Parce que Moïse a été éliminé depuis mercredi passé. Na carte ya champ prophétique à Longa déjà. Mais le col na moni liboko ne yé pas sama. C'est-à-dire que na carte ya ba dialogue na bango. Certainement à monaki contrariété parce que il y a en tant que DG il y a Jekamine et puis en tant que jeunesse pour mon amouki par rapport à pouvoir 43 ans parce que poste on a pas na gérer en sécurité 43 ans 4 plus 3 plus 7 oui c'est un bon chiffre na yenango 7 veut dire repos. OK.
Ce qui a payé sur le repos. Oui, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. 4, c'est la souffrance, la traversée de la souffrance. 4. Liboso à 3, c'est la résurrection. Okay. Alors, si on ici 3, 4, puis 6, 7. C'est ces jours-là que Dieu s'est reposé. Donc, si ça ne peut pas donner le repos aux Congolais, Dieu va s'occuper de lui. Parce qu'il est né, il a 43 ans. Tout ça, la résurrection, ils allaient, tout ça, passe, na débit à Robandana, moi, difficulté. Allez, 3, c'est la résurrection. Biloko, tu es koufi, ils 4, ils allaient traverser la difficulté. Maintenant, tant que tu as ici, formule, et puis 7, il faut appeler à Congo, appeler à répondre à Congo. Il faut Congo espérer pendant 5 ans, c'est-à-dire, à la base où il peut sa résurrection, à la base où il peut sa biso, tout bimana preuve. Et puis tout sa vie. Alors, vie où il peut permettre jusqu'aux 5 ans à venir. Pour le président Félix, il va confiance. Il y a mandat Moussoussou. Il y a mandat Moussoussou. Bon, j'ai confiance à ça. Parce qu'il y a ça le côté. Les alliés que toi, on a posé ça, ça dit que. C'est ça qui déjà le loté. Alors, ça, les déjà le loté de Robomaï. Alingi Péangote. Alors, ça, conscient que traverser est compliqué. Au même moment, Satan a télémi. Satan a télémi pour passer à Premier ministre. Qui a eu Mouta Kala Jikaka, a eu Mouta Moïse Katumbi, a eu Mouta Yabanini Nini. Donc, ils ont FCC bis. Alors, là, c'est le combat qui vient. Je ne crois pas au FCC bis. Parce que le Premier ministre FCC, ex-FCC, deuxième président d'Assemblée, AZAP FCC. Donc, tous de la Sénat. Tous de la Sénat. Ndeka le président a salaman seki na Sénat. Sénat penda il faut tia moto alingi liwa na été. Un ambitieux politique a kotia yoana te. Pour FCC batuana ba ye gâteau. Mais il y a des postes stratégiques. Sénat na likamwa grave kunate, mais Sénat danger na yeka mutuana ko comme président de la République au cas où président Nzoto abiete. Alors soit tie mutu oyo azabetation mabe. Ambitieux du pouvoir à précipiter par problème vers la présidence. Fait faire un complot. Que moi et l'autre, moi ça les makuna pour yaki. Comme président. Voilà. Donc il faut attirer mutunaï. Le col à ako. Et d'aller ba proche naï. Ba allié. Mais ba il dépesté. Mais ba allié il dépeste. C'est ce qui était prévu dans les champs prophétiques. Na ba analyse tout ça là. Tout ça na libandate. Toujours dans toujours dans donc il faut pas comprendre que nous faisons et les analyses politiques, musicales, et au même moment nous sommes dans les sociales. Donc plan nabiso ezaka bon. Toujours. Et Dieu depuis to bandi nzamba to tambola nabiso kaka nakata ba analyse nabiso na ba écran nabiso ezo bimager. 3 parties. Chiffre 3 toujours. Chiffre 3 toujours. Très bien. Alors c'est vrai, toujours c'est la gouvernement Bima parce que tout le monde est là quand même papa nabiso bati comme informateur à côté le nouveau premier ministre qui a les rapports na musala union so mokonzambo ka confier qui est. Apparemment ça part vite. Déjà, c'est la mamie. Félix Zaza, rangère. Donc, en attendant, on peut être traité. En attendant. Par contre, nous avons un repos et réflexion. Naïb Sakayo, collègue Nayo, que l'homme le plus dangereux, le plus bossé, c'est Félix. Mais dans la minute où ils ont rencontré, la difficulté, il y a un brouillard. C'est-à-dire que les brouillard. Brouillard, il y a l'accès. Brouillard wana ezali bazoti la yé na mandat na confusion qu'il est toujours avec Kabila. Il y a des brouillards. Oui, il y a des brouillards qu'il faut écarter le plus vite possible. Ça dit il faut oyo bazo ke ne ko expliquer biloko na ba télévision. Pour oyo biso to ça les a ofélé tous à payer, tous au foot à mater, et pourtant tout le la Congo. Donc, il faut battre la il faut boire moi flair koto. Moi, vaniga pas, botindel soit à moi flair. Donc, quand tu as moi purgatoire parce que tu es au bunda. Tu as ici ma porte-parole, tu es au bunda. Bisto ça musala. Donc, prière ya makasi. C'est-à-dire que Brière on est où t'es pas Fayoulou. C'est
azongi c'est mutunangai yazo pesa ba brouillard en tant qu'opposition résistant biloko bozomona na rien Kabila zo na Félix c'est parce que FCC mutati président nani assemblée bokomona pe bato akala ba oya pe na Sénat donc c'est Kabila qui est toujours en dessous c'est ça là alors ba brouillard wana sikoyo ezo ya kokutana na bâton d'impossibilité sikoyo bâton wana ezo boma brouillard mais il faut sikoyo ba communicateur na bato baza makasi parce que certains peuples ba comme on dit. Très bien. Alors, tu as évolué, Mamouké, Nayo, tu as le gouvernement, certes, mais quand même, procès en appel de Vital Kamerhe, il fallait ils allaient par exemple renvoyer les sous-sous. Naïbi que vous en avez le par rapport à cela. Bon, moni Kamerhe a zobundana sorti entre Kokufa na Gobima. C'est-à-dire que le monde spirituel les autres, quel mécanisme pour faire? Kamerhe sortira. Je réaffirme le cran prophétique qui a Robima. Il faut que le président lui donne la grâce. La seule personne après un Zambé ou à Robimisa, Kamerhe est le président. À l'imisi, tu es belé, à l'imisi, ça c'est un musée, à l'imisi, tu bien que le procès a une anité, à l'imisi, Noko. Noko papa Mondansemi alimisi noko alongole na CNPP mutu ezongi atie mama ke kotala e biloko to ebimi lisusu koleka parce que azui moi dit papa biloko ndako tout ça donc mutu ezongi au moins te Matayev mutu ezongi Mutayev mutazui jeep na sachet na ndako osani ofana e comme quand mbanga na niveau ya na toko koma mais na yebiki oza mutama ele ozonga donc eloko zana ezali que ndeki tozo loba wa président ayoka abiso pour na yebiki aza muta réseaux sociaux na yebiki azo yoka biso mukonza atala kabiso ba service na yo ba komisa kai ba analyse na biso ndeki tozo sala awa donc na loba ini eloko suka la otoloba eloko suka pour Kamerhe à multiplier les contacts. Félix c'est un bon type. Au moins Félix Lazare. Par rapport à Batumutu Soubaya avant. Au moins par rapport à président Kabila. Félix Lazare monté ma Kabila a d'abord chap dans la cachoté. Mais ce gars on a cachot. Atiki maintenant justice à ça. Félix c'est sikoyo azako s'est géré dans ma justice. Mais azar monté maman. Alors je me dis ça facilement. Donc moi personnellement ndé na zwaka écran prophétique na moni caméra bimi mais bato azo matisa président likolo. Le président peut être au-dessus de ça. Le président peut libérer Kamerhe. Okay. Moi je crois en lui et s'il le fait, il va accroître encore sa popularité à niveau Mokete. Alors, on a appris quand même, c'est déjà officiel, la convocation de M. Kalev. Ozaki directeur na ANER, ANER pendant plusieurs années na règne Joseph Kabila. Il a été convoqué na Kinshasa na Gombe. À parquet. Na parquet. Azo mérité. Abeta sala biso bango ngapena na liste. Il est dans la liste. Ah. Mais Kalev a nyokola ngai na prison. En tout cas, ils allaient justice ou bien ils allaient la personne de M. Kalev? Justice ni papa. Hein? Justice ni. Je sais bon le bimisa quoi donner c'est que donner ça iba mi tout kabani tout ça. Yo mon garage na ngeza ko yinate. Na ngana kini ko ça imato ba nyukuli nga trop na prison. Tozaki belé. Ba Emilianga ngana zaki mutajika kame ba Emilianga. Akende ko samba papa. Ce qui a tort, pas récupérer. Boloko petang me bisu tout ça la boloko. Yeso ka sali boloko mabe. Ils ont pas na batunios. Ah mais c'est pas na batunios. Donc République ba intouchable apparemment pour na Félix Zate. T'es intouchable. Ah Félix. Mon balio nzambe bakisele mikolo. Apparemment Kanisi Marambo belé hein.
papa nazwi kanda mais na kiti yuza moto na nzambe na kiti parce que ti bakanga ngana ba ordre uta likolo pa zika kabotika moto wana ba Francis Kalombo ba buna botika moto wana ba manu ya moleka ya mwasi okomne wivini moleka ba wivini moleka mukonza pesa ba ordre batika ngai. C'est vrai, c'est un homme qui a fait du bon travail aussi. Mais côté ngai webinga lela te mais so mo na leli se nandimi akende osamba asamba soki se rend asamba parce que problème ezali erwana ni dossier neti ba dossier mususu eza ba dossier ya parquet mais ba dossier na ye ya ovandisa ba tuta musu ba 45 jours ba musu ba une année na prison année oui makambo ya mbongo bamakamu eza makambo mbongo yo mona nera mikolese ba umisa mutu parquet ndekutu bango plus balo parquet et puis mutu akena ner batindi yo mama na parquet net frère Mbuma o alwera obeta mbula mbala moko bazwe na ner bakitise mbala moko na parquet batu nyonso basalanga mabenza mazo futa bango ebele balongwe misala à part o ya gouverneur na katanga wana zala ministre intérieur oyo ala gouverneur ebele bake ba passion ba musu o tout bakanga inga injustement po ba humilier nga po nga na mutu ajikaka on humilie pas un militaire biso militaire non militaire na yo ça dit que na ineti nga na ineti mutu ya soutenir ajikaka wana jouer rôle ni pa jikaka ngai rôle na ngeza kaka jikaka zala et puis balakisa visibilité na ye naza ko telemela bantu na ye po bato na bazo kosa ye ngana opesa ala que no funda bango pa na ye non na oche lumière na 5 satier na bita baza lokuta na TV ko na oza émission na TV na expliquer président Kabila na population que bato ba kokosa Kabila un jour Kabila a un problème de la bateau. Premier mandat va supporter qui 1 plus 4 si le premier mandat va voter na yé deuxième fois nabi nzama retiré Kabila confiance pour na aya na social na leka ki na digital na zo sa ba ni wana na loba ki boyi nabi nzama retiré confiance na Kabila soki ba aider yete à ça la social ya peuple congolais ba obwakisa après 15 ans so ba boixier sikoyo ba doit comprendre PNMC président de la République tout ça là 3 mois sans gouvernement na egoya soki otie botier politicien té botier technocrate guerre bana na frontière erwana ba économie matata technocrate allez malamo guerre bana na frontière M23 prophétie na pesa na nango na profession on sala tout élément na ata na procès mission ba pesa au l'exemple donc bango anande ba sali coup et pas ya président Kabila balé bambongo ba kosi tindenge yo moni ba memi na chute ti va changer quand ba comme na union sacrée yepo ina ino sacré to tikali ngana mutu nyo sacré te ngana muta Félix c'est président de la nation mais osada muta jikaka nazala muta jikaka personnel mais tikala kana papa jikaka omoni ndenge nani azalaka nani comme nani ajani na expliquer le quoi na mutu ya jikaka na ndimaka ye pona politique te mais koza te à la fois muta jikaka et mutu ya Félix Tshisekedi non Félix ana bomoyi mais Joseph Kabila sana bomoyi te Félix ana bomoyi à la lumière du pays yemda président so soutenir était au koufi voilà la peine là notre la na mito bato na FCC kuna bazate bato bata fidèle na jikaka bazate na mito selon yo nani bato bata pena fidèle na jikaka o batika yo coopérant o bata fidèle yo kana expliquer eza bato musu batiki faut bengana bato na nyonso ba coopérant pour nani tika to vanda stratégie mususu to vanda mona penda ki to fidèle to lia ba poussière do bato ba yesko ba banane po bango batikeli ba coopérant bo ba baza banane o ba ye wana o ba ke koto de bato madame te wana penda dongo zoka penda bato oyo ba ye wana ndesiko oyo ba vrai très très donc na yo nakati te ngana prophète
olobaki ah oza mutajika non kozala mutajika ka o ezali c'est-à-dire naza reconnaissant envers ti liwa bolamu asalanga nakokende par exemple na kuna nakangi ngombe moko na ye nango nakoza nzala na bengi ye l'homme fort lelo kaka to wana kala banda kala ti lelo te nakokota mpe epai ya lipasa kuna na fondation nalekeli ata mwa 1000 nakoleka epai ya ye moko esika na ferme kuna na katanga nazwa avion nake nakozwa ata mwa 100 omoni angle ngana na ye yo ka angle ya kobenda te kobenda te c'est la famille ok yesu ko communauté famille Félix ko aza Jésus Christ ozomona Jésus Christ a dit que mutana nzela yo que nous allons passer na mboko que nous télémé la présidente de la République on soutient les prophètes soutiennent la légalité d'office pasteur nyonso il faut à soutenir le chef de l'État parce que c'est lui qui dirige Kabila ne dirige plus Kabila est maintenant un ex il est nani l'ancien président ce qui le craint prophétique naie que Félix a négligé ngo esprit naie kozonga mais en attendant mandat naie il y a 8 ans, ça dit qu'il peut faire 10 ans. Je suis avec lui. Et je le soutiens totalement. S'il y a des choses, je lui parle. Et puis, Kabila, il est bien très bien qu'un pasteur soutient la légalité. Puis, il est soutenir. C'est un bon type. Alors, on a soutenir en tant que fanatique. On a soutenir en tant que prophète des nations. Et beau-frère, après beau-frère. Mais Didier Pelé, quoi, bota na famille. Tu bota na 4 cousins. Nabali pe mulupa ce qu'on entend maluba ba sanga pression na osani na zape muta papa ki tenge Yesu bokilo la ngai bo ce qu'on a sani et ça a changé quand tu menazo soutenir légalement awa nazo lobazi kaka zokate azoka et c'est na wangani mais ce qu'on toza concentré et pas ya mutu oyo azo diriger mboka pour peuple nyonso aza ko zelayi à réaliser alors je dois l'opposer pourquoi je ne peux pas l'opposer et je ne peux pas m'opposer contre lui. Un zamba ko bloquer nga de na ola lanzala. Parce que purgatoire est dans ma boko na. Oui purgatoire. Purgatoire oui. Oui bien oui bien sûr. Masole za kuna. Siko qui prophète ngoto sala kabo. Er mo ko consulter nga des nations yaka. To betrindinga. Et sili ko kende boyete. Moi je peux ngona kende nango et c'est alisum mais faut ça fatu ndimba ngona pendiza après ça ba catholique ba finga ya après ça te papa ba catholique ba lobi azua te oh catholique papa ba l'accès on a TV5 oh avec à pendant l'école à TV le type là n'est pas passé c'est fallu qu'il passe avec 65% ndé loko ngana yebi na mutu na après si bango jip tala no mutema na jour bazo sala mbongo na nyao après c'est jip oui na stade yatsika et c'est après biso mutema neza en or apianga te poane juste zo bundela ya opesa da pesi mwataya vubo biso to zoate pourquoi apesi innocent hein innocent so ba yamaka to yoka di solo pesa biso passe makati na esengo esengo parce que petit na biso azui mais pas c'est nini so ba pesa participer zali parce que biso to il est star tam susu ngana lekie na kistar wa petit na biso oh mais ngana star yo za mutu munzambe papa faut ko modira ka muki za mutu munzambe ya za mutu musique nani stemai oui pasteur biso ba kobate ngana génération ba passer oh alléluia l'éternel donne quand tu veux non sokoza na posa likamolo baba yoka ozokanga même tant que bima to kenai kuna na consultation to kenana ba passer patron basenga aparanga ba tuna senga te basenga bazope faisait ça muto pesa boite oyega na papier et on zo bangelo yango na poko ozaki yanga ko raté te po ngai ngana zo surveiller nation dans le front je les soutiens dans la franchise à part qui beau-frère na qui beau-frère en double temps mais je les soutiens en spirituel ceux qui makbolongo na ngefuka makapo na efuka maka ozomona ceux qui prophètent à nation comme côté la président de la République c'est que mboke kufi parce que na koki pe côté lema pe na boyi na congolais pe na droit koloba o na lingina lo mais a convaincre nga lokola convaincre nga na soutenir na otse maboko pour réussir na expliquer qui est ba bâton wana amboni nde ba miracle bateau d'impossibilité na yebisa que ça miracle nzama na yo na population ta zo sabere
bazo pèse confiance azu parlement na pété papa combien de millions combien de blocs na ibisaka ye alors la voie de sortie na pèse ba voie de sortie c'est pourquoi je remercie pour nanga soki DPS banini babati ata Peter Kazadi ouais amayele mwana ata premier ministre Peter soba luka mutu DPS ngana nandi ma Peter akota lokola lingi balie pour na géopolitique nde batie Katange yo kasi DPS amayele ta bazali belé donc l'autre évolué na biso oui c'est ça voilà c'est très important alors les lots aux allez comme prophète des nations aux amouteux c'est deux crans prophétiques où nous va toujours en avance l'insécurité qui règne au Katanga aujourd'hui au Katanga dans le Lubumbashi comme au Katanga yo banita ke musala nzambe et puis congolais c'est un message de Katangais qui murmure mais malgré prématuré bapesi bango qui murmure la perte de leur pouvoir mais donc ça pèse quand même comme bazo prématuré yoka comme baza ko ça pèse bon prématuré ngeza les lingi benda ilingi et oyaza bien mais lingi nango ngeza la Moïse na anima be Moïse fier hein Moïse c'est un candidat président agondi mavana ne 8 ans 10 ans atika Félix Assala mais Moïse na mutuna c'est le président alors mais à Moubalit ayebi que 3 ans ils a touché oh Katumbi amutalelote Katumbi amutalelote Katumbi ayebi que 3 ans oyo ils a pitopal sauf qui paye na que repère de présidentiel na kindi moko ekenda lo tracteur kola koba okende kuna okomozwa bakalo basamusi candidat ya 2023 ou ngaza candidat ya 2023 soko ke liboso ezani après demander yani 2028 na ba petit prolongation ka ba 2033 bon surtout 2030 a beti primature azuité nana wa voter en 2020 donc aza mutu a comprendre bi na yoki loko elengi mais ce qui na katani parce que mutu akoma premier ministre lokola sama wana koti fa aza na bâton il faut peut-être faire ça tirer le boko apaisement était ni à 1 cm ya bâton ya possibilité parce que il a ben d'abika. Très bien, merci beaucoup. Donc comprendre pourquoi Moïse a boyina a boyina sans soi. Mais à ces bénédictions naïe et pas ya Sama mais en a morceau dur. Voilà. Mais comme président on a bâton de possibilités. J'espère qu'à Otindi Kaïpe ça va aller. Social. Mais toi on a besoin kaka signaux. Bah signaux fort. Fort. À sa canate des ana signal fort il faut ezala. Tout de suite au monio ya nani ya nani nete ba condamné tata wana o ya trésor nani wa na banque wana. Mais azali banda. Et c'est pas quoi ya oyo wapi ouais muto banque wana o Blatner Blatner mo Blatner ba bete loko na musika wa ya ça prison liban ça prison liban donc tout c'est vraiment le coup la président base là ils allaient état de droit il faut justice à ça banquette exacte au moins la convocation n'est pas le coup là ba nani oyo boy ba nani Kalev ce sont des bons signaux ce sont des signaux forts. Mais ce qu'il faut qu'il tant on va convoquer, il faut pas avoir preuve. Au pendant que Boubou à l'allié que l'avocat va comment infraction. Il faut vraiment justice à comme la banquette mais ça va moyen. Il faut vraiment que le gouvernement donne des moyens au ministère de la Justice, il donne les moyens à la magistrature. Tout pendant au bac salaire ou bac ça va député et ça n'est pas magistrat. Tu sais pourquoi? Parce que les députés va derrière la salaire bien. Et puis les députés en Ndumba oyo ba ko zo bangote. Président Félix pardon qu'on peut savoir bon souté. Zambon on appelle ça baliaka oyo bazana ngo po baza ndumba lobi pe ba changer le face. Donc batuana tika bango salaire pour metaki ba metika. Zambon on appelle ça magistrat, Zambon on appelle ça maître, na ba professeur. Na ba étudier ba professeur université na ba sala un grand travail na ba médecin. Ba député bazala wa ba keboui ba la position te ba musuku to ba lobi na TV tout OK pas Félix to moni clarté to zongi zonga. Et il y a un écran prophétique, il y a tant que gouvernement, il y a un groupe qui va s'affronter avec des mécontents.
bah ça la bloc pour la hôtel la Félix. Ça c'est on est quand prophétique. Oui. Et ça bateau bah mise en gouvernement. Pour te dire président Félix pardon, mbongo yate. Tu as 35 ministres et kokina bang. Ah bagage je crois 38. Tu as 35, tu as 38. De façon que bah doubler ba ministère. Ils sont pas doubler ba ministère ko zoa batouté kaboy, zoa ba vierge. Batata Sama Lukonde, c'est un bon choix. Nani? Sama Lukonde. Sama aza vierge était mais a des vierges. Mais il aza moins bien. Pour aza na ticket ya ko démissionner. Na groupe démissionner qui wana. Ouais, G7. Il y a démissionner qui. Toi na moi signe, toi tika na moi le pas lunda bobolulu. Et a démissionner ka. Na tika la biso moi pom moko za na bandala. Aza na moi souvenir to za na eka pom wana. Alors yeo ya kena na sport to ibi bilan za na on ministère sport mais atika ki biftec. À quelle opposition? À quelle opposition? Batloko là nani oya Moïse en tout cas baza bato batika ki biftec. Baza na moi toza na confiance na bango moi ndambo ya 50% parce que batika ki en plein pouvoir. Et ça leur donne encore bakoki kozonga ta mike. Mais na transfert wana en tout cas to lingi divisé par des vierges. Divisé par des bateaux yo basala kala mais balia troté babimis basala ba des autres été bana mesal bana mesal troté bana mesalti ne to sawana. Alors ce qui fait que à partir wana ne to zoma démarrage à bien. Et puis président de la République aye adodi otindi na makala pour remplacer ododi makala au premier temps moi 5 ans comme ça. Autant la n'engini pas ces alabis bato kota ba prison n'est pas signé ça. Merci beaucoup. Les attaquants oyeka les frites oyeba mo banu té. Donc moi je suis sûr que Félix a comprendre. Mais les crapauds dit que un groupe de gens va au murmure. Ba musu ba okene pas fayulu, ba musu ba ça la front pour ba désorienter oh ba yaki pour ba ministre. Et belé ba olela. Merci beaucoup. Voilà, nous attendons bien sûr le gouvernement Sam Lukonde, donc ce qui est en place, je pense. Na ma vitesse sur ma mesure qui est en tout cas il la tête oui déjà ba combat ministre on et puis gouvernement que vous allez installer que ça le logo ya bien et puis remise et reprise normalement le lombango entre PPI Lunga et Lunkamba dans les nouveaux pays. Il y a un problème de il y a un problème de terre. Remise et reprise quand ça manango ya va ina. Apema. En a moins temps. Avant comme on a 100 ans, cause de la taille l'homme. Merci beaucoup. Nous allons prendre la page culturelle. Parce que politique, c'est le essentiel. Alors, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je compte à la guide pour Fali Poupa, Azana na Cameroun, à Outaki Benin, et Mbalamoko a filé Cameroun. Après ça, nous sommes saliwana. Bien sûr, le blague on l'a fait passer, mais tout le blague Cameroun lelo. Est-ce que vous savez le Cameroun? Papa, parler des sports. La période où parler des sports, c'est plus. Et puis Cameroun très bien. Tout ça là, le moment à Salouana. Salouana, il y a plus de 10 000 personnes. Quand ça là on a corona, il y a un problème. Il y a facilité. Mais il fallait attendre ça. Moi, c'est un phénomène. Il y a un Douala Yaoundé. C'est un phénomène. À côté de la liste, le phénomène est Congo. Parce que le phénomène est qui 3. Il y a qui Kofi. Phénomène. Ouera. Najibé. Najibé. 3. Des phénomènes dans la jeunesse. Bangwana. Ce qu'il y a à côté de l'histoire. A commis phénomène. Pourquoi? Il y a commis 4 cas. Peut-être à Yébi le côté, mais nous allons expliquer. Fali à Bandi et pas ya. Oui, on a jubé ensemble. Azu, premier rayon, il y a phénomène, Yangwan. A qui se pas Ouera, a Bakisio et Zangaki, a qui pas Kofi, Azu Moto, a comme on a 3 bilots, 4 déjà. Mais tout ça, c'est le même, on a 3. Parce que au monde, on a yosa makasibu. So na côté pe émission na Zwakape. Yozo pianga. Voilà. Biloko na yo mutusu ngana sui. Moto na ngape yo pe aussi. To zwa nani. Fallait à zwan biloko ya wera na jubé. Akili soit bene pa wera comme double. 2 biloko. Ake pa Kofi a bendi. Sikoyo à côté pa na ngai na bonzambe pe à côté na makamusu ya ye monga ko botama.
a commis 4. 4 cas. Yango moni écart wana. Fallait bonne fallait azana fallait ako avorter concert. Au contraire, fallait soka avorter ka concert ezangam. Pour fallait déjà ndenga zala wana dia ça laisser tondi. Aya ka ça laisser tondi. Malgré moi biloko mike o bazo commenter wana, fallait c'est un phénomène. À côté na liste à phénomène. Donc na minute yo toujours pousser ce que 007 pas mata. Toujours à le 26 ce que l'on est bimi. Alors à côté taper la liste. Alors Kofi Olomide na Tanzanie, il déjà na bi côté akana ko na mosquée no kuna. Et ça qui vrai bien na Tanzanie kuna. Kofi nazo bangela. Bonne année. Kofi a mokolo me Kofi azo sa biloko bana. Moi me papa na zandenge mususu. Kofi aza mutu mo on dirait a kola raté. On dirait à kola raté, à kita raté. Malgré tout ça qui papa. Mais Kofi est toujours dans le temps. J'aime déjà comme ça. Kofi a sali biloko na na Tanzanie na moni penda sa musala. A honorer biso libanda. Honorer biso libanda. Très bien. Alors toujours mona awa l'autre le 16. Le 16 prophétie oyo ndeko na biso ko jeba pesaki. Ezaki pour le 15. Bande ko musu pa bima libanda mais il y a musu so aresi ndambu ba musu ba réciter. Mais quand même ba teki. Parce que Moussa Toké, est-ce qu'on continue question là? Ah, ok. Oui, on comprend la bosse, on a fait rigolo là. Il y a Betaki, est-ce que on a limbista na bossana? On a fait rigolo en Côte d'Ivoire. Premier concert avec les 12 à Sofitel, Hôtel Ivoire. Quand même, c'était très bien. Mais l'autre concert, maintenant, il y a les 13. C'est imité parce que les producteurs on dirait ça les locaux, on a évité. Parce que concert, moi, bon, on a eu si ça qui était. On aurait un engagement dans le temps que organisateur. Bon, il y a un problème peut-être. Problème, on a de la gravité. Il y avait un orchestre qui jouait dehors là. Ah ouais. Bana Côte d'Ivoire, on a plein moko on dit maté. Ba biti concert tard. On dirait ba sala yi faire mon katou. Parce que batouana bazo beta style na bango ya mboka. Parce que yo ka batouana ba passer ivoirien ba oloba. To on dit maté bana na biso bazonga sima batou ivoirien. Ba congolais ba yaka. Mais par exemple, c'est trop gentil ba congolais. Parti ça pas si ça. Des bisous toi bien, mais bango siko ba koka ko supporter gloire wanati. Ozomona, siko fallait aller à sali gloire à teki ba bilo ba 2 millions, à ça ba concession ba 1 million ba nini, ba mona souffrir ayi. Ba côté li fait premier concert, deuxième problème. Pour ceux qui ba toi kota na ba on a kati faire pe ngaya. Mais siko ba tout, ou ba tout libana après concert en temps sili ba kena ba tout na ba. Nyongo monsieur ici là en avant ba biloko. Bon c'est pas grave. Ils ont un incident de parcours. Ouais, mais tu vois qu'on dirait quand producteur Moussoussou. Alors bon, c'est bon mais le 20. Ça c'est des informations Moussoussou le 20 ça va ton PC mon kakouswa. Donc ton PC mon kakouswa mais nzela chez Zakana Libako. Ouais, c'est normal. Ceux qui va fouta ki yote tina suka bon moni va faire wana ba ba tout mon pe fou bureau va ça la peau. Faire à kondi mako mamboka te ba fouté mbokote. Ba bureau de fait ça musala. Même papa yo kondi ba musicien le ko la faire à longwa ke de ba fouté te. Bon ba fouté te. Bon bureau il faut ça musala. Comment ils peuvent faire ça? Déplacer une star à ke de kuna suko bozo star wala suko mbongo ya nyong. Mais parfois de laisser le lot bino bozo mona ondengeni par exemple ko ba makoso bandoko belé kuna bazo telema contre Bastard na biso contre Bastard. Mais bino ba passer na biso ah tout le monde on vous êtes trop gentil na ba ivoirien vous êtes trop gentil na biso trop gentil na ba tebele. Te ceux qui ba memi en ndenge wana. Et comme ndenge wana biso pe to gérer bangwa. To gérer pe batu na bango. Parce que des fois congolais alinga batu libanda. Congolais ndima mo yo sa musabo ba ndimo te ba ndima journaliste libanda. To ya uti poto avant dans la poto ayao bandimaka mundele to étranger nyoso congolais andimaka mais ndekone moko ndekone te ata zampiaka mundele aza penda le plus pauvre en Belgique soit ayao ata ba 650 ba wele libala congolais abongo tala nde ba kenda ba boîte nde ba wela ka ba bojana wana nde ba wela ka ba libanais ba poso wana ka bazo oh libanais aza mundele te tande ba wela ba ben azuru wana ba combien de tentation bazwaka abeda chou donc tout va ça là-bas se concentrer wana donc aux hommes
Congolais faut longo l'esprit à complexe wana. Et puis nous avons ndeko bazo finga bandeko na biso bazo finga lokwa artiste na mboka na biso mais ba Congolais muso bazo relayer yango mité ya mabe Congolais aza muté mabe ambere ndeko na ye. C'est un démon moko il faut elongwa. Eza ba démon lokola mintengete. Eza ba démon lokola ba miniki. Ba biloko na démon wana faut abima. Abima pe na pasi ya wali. Abima pe na pasi. Démon mintengete pasi po ebima. Faut le sambo. Au moment langue pe akufi pe sonam. Il y a olongango. Pour ya muta ba 40 jours. Yo kenda ko na dépendre pour ya elongwa te. Bon ngai sikoyo na bonde la chaque jour. Na sala forêt we. Bando yeba kizala ka oui. Na bonde la na maîtriser ka ngoma ndam. Mais elonga ko kaka. Elonga ndenge bato bazo benga ba bato yi ba tanga bato yi bagena pasteur. Ezaka ka segeza nzoto. Na ko bonde le ko kende. So bonde le ko kende. Ezo kendaka. Kei. Très bien, merci beaucoup. Bikolo mibala basaka tande bakomi na succès la na yebisio pour succès. Pour la mintengana miniki. Papa, tika. Merci. Alors, lelo to mo ya sigebimi na opeza mo mo kwatika. To autant de côté na différer ko. To côté na différer ne to côté. Alors, lelo toujours mon na kambo date yo. Jeff Funge kuna pe alobia ko tika te parce que enfin na moni bolobi l'engagement ko le kambo ya professeur Roger Baka yo boya ki ngo yepa boyango e ba kongole ba ko bima ba okende wapi ya za démon yé a démon déjà tout ça lié lettre moi na tabule asali ba fundaye pour aller à Batu aloba boma Batu alors so to bido ça l'extradition na Congo ils ont montant alors c'est que tout changer stratégie. Donc bangonyo sona comment on dit ba dakumuda bato so ba témoigner que ba lia batu ba poma batu na bakisi to ça bango pierre ba lia batu pierre ba simbisa ba kisi nde boyaka nani parce que dakumuda ba contrôle non chef Funge non dakumuda chef Funge yara ba lia mutute alia te ba ngaba memena ndako banganga eza pa ba biloko esala ki atika musique wana mokili po ba me ko proposer ye makambo mabe. OK bon siko témoignage yango ezani témoignage na tuna il faut qu'on a témoignage les années pour à ça succéder ayemba ta vocal mon côté parce que changement ngo ya yeza a omela raté na carte oui OK c'est ngo ya le atanga OK c'est yo yebi yo za chronique pesa OK c'est oyo il faut nge azoko pesa ka comme aki musicien mukili bon là on a sepeli na ye atubeli mais quand même atubeli devant batu ala kipe ba tatouage au moins na sepeli mais abongo wana te siko to changer stratégie tozo tinda ba avocat na biso ba osa ba nani bato tout ya finga ba osa la plainte contre na ba image à l'appui tozo tinda ngwe pa Marc Tabu tozo avocat moko munene aza kuna na Belgique nde bazoki de porter plainte. Mais est-ce que besoin entre nous les Congolais to comme à niveau makamba ko traiter c'est sorcier il faut qu'il y ait des prisons. Bon, on a quoi de prison? Tu as gagné qu'à délivrance. À Luka, dans la prison. Mais il y a Maktaba Yimoko. Na lobby a fingi tout le monde. Na ba ba finga kate ba to ba konde. Mais yo a finga yo ta? Na lobby boye, tant mutazo loba ke tipo na bonga na tes injures devant ba fidèle nanga. Imputation dommageable. Et François Mounene pas. Na ozelamo ba dommage. Ba mbongo to asala na internet ba vie wana tout olia yango. Ya mutambongo te. Ndenge tozana il faut ngazo kota boloko. Il faut que valer en prison. Nous allons faire une plainte. Nga avocat n'a après. Non. Donc avocat ba Condé, avocat ba Toanyos ba charger ngai pour tout ça la plainte na contre. Tout ça plainte mususu soit contre nani comment Ndakumuda pour ndenga loba ki alia batu Alexa batu. Mais preuve ça ça la plainte papa. Non, to ça la plainte. Pour il faut que nous senga pardon et pas ba famille wana. Mais toi la image. Il y a tant ba famille ngo atanga mutute tant ko mutute. Atanga mutute mais alobi ki Alexa batu. Alors, elima na so biloko na yana siko tozo na tali image ngo nazo tala ngo très bien ba avocat bazo tala. Ce qui c'est bon et que na batu ya ba voyage wana. To sakisa bango nyoso. Tu peux cette association moko a porter plainte parce que tu lingi sous des ordres d'accord du Christ oye na kata lo yenge ngana victime na bango te na kenda ba prison nga moko te il faut ba mutsu balanda donc des awana muku na pe akenda ki oyaye abimi yepe fois kendo yaye donc ba tu nyonso zo samba musu sa prison ko na bakangi bravo bravo na ngandeko batika yo bravo
église de réveil to a soni boke no kangisa de konabino boke tchè na prison c'est pas normal bravo o a pe mena soni ka futa a pe mena église de réveil pandi ba fondateur de l'église de réveil ba tchè na prison en tout cas archevêque de l'église de réveil vie kakeza bimisa bravo bimisa ekoki église de souffrir trop. Merci beaucoup. Alors, quand ma prophétie, quand même, une fois, vous l'engagement, quoi. Non. Professeur, tu l'aimes bien. Pour le 15 et le 15. Baka, c'est aventurier. Baka, c'est un aventurier. Yogangana Loba. Nani, na le bien. L'élo datni. L'étoile des 16. C'est fini, on doit lui ravir la Bible. C'est fini. Quand tu donnes une prophétie avec précision, qu'à partir du 15 février 2021. Ce qui bozongi té. Nathalie information depuis l'aube. Rien. Na kena ba information nyonso ba Union africaine, rien. Na kena BBC, rien. Na kei na France, rien. Na monate esclave mokote. Alors, il faut mboka sérieux lokola ba Côte d'Ivoire, ba lokola ba Cameroun, on doit lui ravir la Bible. C'est un faux prophète. On connaît un prophète dans l'accomplissement de ses prophéties. Prophétie qui a monté à mon akamolang. Attends un peu comme entre le premier et 16e. Entre le premier et 16e, il y a combien va passer à Koufaguna. Oh, yeah. Kaboudale s'appelle le bien à Sakola, liwa mamolang. Bon, qui est le prophète? Oh, et dingwe, abongwana. Si le dingwe a on dit bakinganganaï. Ce que bateau va délivrer dingwe. Bazawap. Oh, bah, tiens, dingwe na ba témoignage. Bazawap. Il faut tout ça l'attention à Congo. C'est moi, le président de tous les prophètes du Congo après Simon Kimbangu. Ce qu'on a officiellement et pas à Konziba, un document, il faut réglementer la prophétie Namboka. Les prophéties, les prophéties sont en train de créer des scandales. Il faut que le ministère de la Jésus réglemente ça. Une prophétie telle que Munzamba a touché mon. Dans le lobby boyé, on doit mettre un corps de discernement. Ok. La prophétie doit être discernée, pas par la même personne. Il y a des dons de discernement. Il y a les dons de sagesse qui existent. Il y a des dons qui existent. Tout le monde ne peut pas fonctionner. Et c'est Barazana Mokanda. Parce que le ministère de la Justice doit avoir une direction. Net Boingana représentant légal, il y a NRC. Tous les partis qui sont NRC, je vais les réglementer. Il y a Réveil, il va réglementer. Il y a Zagui, il y a Sony. Alors, il y a combien d'indépendants? Il y a Moni indépendant. À combien de députés, à combien? Papa, à niveau spirituel, il faut toujours être encadré. Bon, à Boy Sony comme père spirituel. Ce que Azagé évangéliste a commis prophète. Alors, il a échoué brièvement sur cette prophétie. À quel moment il a dit que Braza, Bazo de l'Est, au monde de Bozana, ne Bozana, Bozangate, Nako répliqué, Batroka Dingwe. Nako répliqué, Batrukola, Bawega, Nako répliqué, Bazubé, Nako répliqué. Bampugu na répliqué bangote. Net nduma mo azo lobaka na France kuna na ko répliquer yeti. Ndumba. Oui, banduma mo loba na ba TV bani banduma na ngana ko répliquer yote. Po oza officiellement nduma ba yebio. Ngana ko répliquer yote. Po yo matate. Émission net astement ibonanga do tanga ko mutu. Na tanga ko mutu. Libanga yo fele. Émission na ba to azelango. Alors Baka doit se taire. Il doit se taire parce que la prophétie est fausse. Pour les évangélistes, on a expliqué le film, on a la recherche, on a un livre, on a un rapport, on a un livre. Donc, alors, nous déplorons, nous reconnaissons qu'il est évangéliste parce que tu travailles chez Sony. Okay. Alors, maintenant qu'il prophète, qui t'a éprouvé? Qui t'a mis la main? Qui t'a établi? Dieu, oui, mais il faut avoir des preuves. Pour la comme nation, Sony n'a pas tout, bah, c'est une ceinture. N'a prophétisé dans le monde entier. N'a pas pays, sondé dans le babouille. Monde entier, Londres, Paris, les États-Unis, partout. N'a pas na mboko, n'a pas brasa, n'a pas ça. Mais ce que yo prophétie en Goyayoni. Et puis, là, tes fautes, tu n'as pas le droit de porter les fautes.
toke na parole oyo lukawan. Merci beaucoup. Tu es un faux prophète. Reste évangéliste. De batu bazongate. Batu bavanda. Bavanda boyo ke fongete fonga linga ko se racheter. Likamo etali ete. Ah bébé spirituel auto bongo la motema. Sans succès. Merci. Muto aboni motema sans succès pour la première fois la vie na ngai ezaka ifonge. To funda yo. Yo oke boloko. Faut yebsa bato. Ba yebsa ngote. To asima marque tabu. Recette na ngade yana nango. Be marque tabu nga leli ndengo na pena TV ya lobi. Ezape kitoko te abimisma ya misu na TV. Ikaye. Afanda. Afanda na. To tikeka. Marque tabu to tike. Kadi ye mabe na epa supporter ki dani comme là. J'ai fonte. Te nani a supporter ki dani. Baka en tout cas marque kokota bilonga molimo te. Kokota te oya oyoka soni pamba. Kokota bilonga molimo. Ba beti ba bibotu pa ba akota bilonga na te. Ba profession entre premier 16e rue ba faux prophétie. On est allé ba bengango ba to bengango ba balle perdue. Jésus. Balle perdue do batikao. Mais tabu ko le relater tozali biso tozali banini yo a grand journaliste ko le relater ko le relater tozotindele ba document quand muso bino ba pasteur bosongi batote. C'est vrai, tu as estime nabino, tu linga rabino, boza papa na nini lisusu, c'est mai, nini loba. Mais bino bozanga makambuta, awa ezalika awa, est-ce que lelo église bon on reconnaître quand même bana wa botami libanda ya mariage. Angana on reconnaître hein. Et ils reconnaître hein. Ezali kambo ezo bom église. Bango mo bana bana ebele libanda. Ah. Mais yo tu na ante passer moi na bana 16. Moi, si na Congo, je suis 16. Tout le monde est à moi. Ah, où tu vois? Et c'est-à-dire, bana oyo, ba boti bango libanda. Faut pas reconnaître bana. Il faut on les a console parce que ninga pasteur. Mais ça bongo Abraham ba reconnaître qui Ismaël. Okena ko tsaze mi kuna na tinda kio. Hein? OK mi tengena miniki nao na abtenio. OK ko sala le ba na okuna na tindio. Hein? Les bas na kisakata veut dire les bas. Les bas. Les bas. Na kisakata et là ici kokeno ko sala pité et kobo. Ekobo. Les bas. Et loko mo za na nzota bato akokate faut akende. Ah. Il pas sur ba sakate. Ça dit les bas. Mais vous savez mobile ba sakata. Les bas veut dire mutu moto avani ba kokate, un obsédé. Obsédé. Voilà, ba genre mi balo. Les bas. Les bas. Izaka mbali to na moi sipe. Na moi sipe les bas. Ah moi sipe les bas. Ta on a kene mboka na moni prophète de moko akene congé na nyoki. Pas corona. Suka a côté a changer chaque jour basi. Suka ko va na be moi et Philippe ni les bas. Ça dit que moi na Philippe qui ndumba. Ça dit que ils en étaient obsédés. Tu vois? Les bas. Les bas veut dire ça. Et bah passer bah pas dire l'église pour pas reconnaître bana wanate. Biso moko. Bana bakomba shege. Il faut même on a poto kotika moi noter. Faut récupérer moi na. Angèle. Moi no a commis na succès au comme on est. Mais tant qu'on a un Angèle là ebaka été. Nani moi no nani comme. Wa yemba banzemba baluba na kitoko mikolo nani. Musicien on a combien peut passer. Michel Bakenda. Bakenda, quand maman est à mon artiste. Ah. Mais na yeba comment on a été, mais na évité à reconnaître moi na. Tu vois, oyebi muto yozo boakati. Oyebi muto yote pembelité. Aux à la président république, aux à la ministre, aux à la pasteur, aux à nan. Et l'autre nyoso sali les balibanda. Moi na nyoso à les bas que nous récupérer. Zongi se nandako. Pourquoi? Parce que moi non bien venir na été. Moi na botami na kata le ba na yo. A botamité na nan. Donc bututu o na poto, o président, o ministre, o pasteur, surtout pas pasteur. Baza so ba komi ba komo te amate amboa que là parce que ba kene. Non, la femme là elle n'est pas reconnue devant Dieu, mais l'enfant est reconnu par Dieu parce que totali muto yo nani Abraham. Moi si mo mutatinda ke ba kinoko bota.
azizemi aboti abengani lokola zo bengana ye nzamba biso bengana ye mais moi on a reconnaître nazo bénir yepé aza béni yango moni les 12 tribus les 12 rois o nyonso bazana na niwana ndo moni ba roi nyonso bazaba Jordanie Saddam Hussein ba to na nyonso ba Syrie partout ana nyonso moni ba roi ba Syrie ba président ba Syrie partout ana eza ba Ismaël pour prophétie eza awa nzamba benisaki bango nzamba salaki lipa molipo na bango donc mutu tout oza mukonzi oza pasteur mwana kotia libanda soit mwana kotia na ndako auto sala nezali sumu eza reje ba shege o nyonso zo mona libanda na ezali fruit les bas veut dire des obsédés sexuels alors bolongo la bana wana na nzela vous récupérez Dieu vous bénira. Ba blocage menos au monde eza ba cause eza ba passer ministère ezo kendete tout supporter bana oyo to boti libanda to assumer. Merci pour cette très beau conseil. Ba pasteur peming to constater bino na époque na bino okomona musala nzambe soki kaka nzambe ko tombole muke mbala moko akiko luka abala. Mais lelo on a fait un constat ba jeune pasteur on dirait na libala bazo soana moi mingi bazo yoka na penete na libala problème ko sala nini ba sœur ba lekebele na église banga po église kufa soka bale ba passer les bat comment bana leba ya leba ngo ndenge za pene kangi batebele ka leba bana mbasi ya ministère po bakenda ngo ba retraite bana yo mona te esimbela basaki bato bakomo sima basaki mingi mikolo eza basi et puis basi ya minene wa bangwana basaki saka papa dadi saka dadi bazaka wana ba oyenga ka wana moko sima basaki moko atela mai moko akena ne ba retraite moko ana musala na ye tout ça ba biro bango nyonso wana ba mama tena mabala bato leba. Mais risque est nini risque est que l'onction est dispersée, tu n'es plus fort, il faut qu'il manque ou qu'il ne kissi, ou qu'il ne magie, ou comme homosexuel, pose un bon facilement. C'est le seul élément qui donne l'argent facilement à l'église. Il y a Kobundo, fire, donc ici mbaté. Donc fire za la kaso za nzambe. Mais tant yo za nzambe tu ana fire té. Alors à ce moment-là, il faut laisser sa bango nyonso impression. Dadi, la sous-vêtement se couvre. Est-ce que moi si église a reçu un tata sous-vêtement? Pour yo mozo monarango. Alors il faut biloga ya bien wane côte. A zuyo na mouvement. On ngeza biloga nyo se couvre. Il faut changer. Comme on a dadi o boto kota na boza o yebi boutique mo bien. To keneka si yo na musiko zo ponanga na zo futamo. Mo na passer ka komi na boutique mo. Ah ça va si baba couleur ya liga et sili après a fouti donc c'est ça donc akobala ndeni ya mutsusu penda eza penda te ki abenga mina kobala te na honnêteté na e tant na noazo ka penda c'est pas le temps mais libala sili ça rappelle kobote et sili ça les battre les bas et sili la grande délivrance totale. Nous avons fait délivrer. Mais et belé il y a des pasteurs dans Congo, des bandes à Congo, au Basamela, Bazana Leba. Les belé. Leba papa. Donc les barons n'ont pas touché, il faut mon limouana. Et l'ongwana quand il y a des serviteurs et belé. Parce que au coup d'abord on a ces africains et belé na mulili wa. Na mulili wa africain. Bazan. Au coup d'abord on a bandala, au coup d'abord on a maman campagne. Milili mo ezalawan. Bakota wan. Donc partout. Na kata leba na ba voiture les bas ezali. Alors toi il faut la biso de d'hiver parce que culture na monnaie ça va et ça les biso ferait bien tout moni awa ndobla la mwika na tongo boy ba image no circuler on a pour le mal ka ngimboto na boîte na ba konzi ba député musu na kati général ka songi ma kota boy tala mo piko ba ta boîte 1h du matin lundi na 1h donc le jour le 14 février on a ba ko la na côté bakoti na boîte couvre-feu ni beko koi mais on dirait pour le man boîte nango wana ba continue kate bakanga bango balala ki kuna papa génération oui il faut balala parce que les bas il faut ici la ti na bakonzi les bas faut ici les bas il faut ici la papa bata la concentrer pour na mboke ken liboso
Tu attaquer les baya pasteur, tu dois attaquer les baya ya bakonzamboka. Surtout Bango. Bango ne vraiment président Félix état de droit. To boité. Mais il faut moi discipline mo ezala côté ya bakonzi. Discipline. Bango bato ba lix trop. Non, ba lix mais c'est ça qui énerve la population. Parce que là-bas, c'est $5 000, $10 000. Ceux qui ont passé au pouce, ils pensent à Bomayo. Beaucoup de gens ont été tout à l'église. Au lieu qu'ils n'aient pas. Ils ont raté pour une carrière en Bola Boni. Nabié, papa. Nana Sombi. Ba grand combo. Nana Sombi, na otonga 40 000 places. Na sombi na limité. Na sombi papa ko bandango nini. Ngana zena campagne. Ngamo na sombi l'église nanga. Arshwana matete ngamo na sombi yango. Muta sombi karo ngamoko. Muta tongi ngamoko. Ngana zo ka ba passer mususo bazela ati. Na ke poto bona na $80 000 na pesi bandimi. Ba changer baba no renforcer ba ke bango nyoso abimi ba ke bangola église etikali polele. Na sala susu atayo moko. Na lobi papa. Mbongo tout bazui. Bakena bango Angola musu bakepoto siko na ole bango basali bazongi simboko to pesi groupe mususu papa bapanzani mbongo ke bakimi ngai mbongo ke siko na continuer sunde na bandeli bakiliti lisusu mais bino ndo ba grand non so tout bien église amnene penizate bino ba grand ngolo nyoso église ya te ba église belo monana ya batu bazo samba oh l'église ya minene wana même mamolangi ya sambaka ba Patrice bazo samba ba mutomo ba sambaka ba parcelle ngoto somba eza ba parcelle mindondo mais bino ne soka mutabika ngai est-ce que vous somba yako somba na ebité est-ce que ba parcelle nyonso ba parcelle rebeleza ba problème kaka Guy Daniel akendaka ba bengani na lupango moko atikala komo yenga ke ozesika mutusu donc c'est compliqué na éviter soki ezani ni so mbete mto frapper bino pone ka bino ne so baba nzamba ko azana raison à ko frapper nzamba ba passer ba lekisi na le baba bazali na ambiance bazali na bar bazali yo kanzi na boîte na bakanga misute bazali pe na kati bazaki mais yo ndo changer na yo kenda na so tenga ko da bar te na ko da boîte ti mais na yo ka bango moni ngai appréciation de l'art mais ngai na kata na kenda te na ko prier kaka po salo kofia nani fallait au sala ba esprit démoniaque kotate ba to ba kufate ba couronner kotate na bimi na nga wana na concert azini oya olympique oya Bercy ya Bercy na kofi pe na okena sai prière erba mba bandio ya ngana ki na tikio na kato yo pesa nga rapport mais wana ozadim te na ozwa tendeni papa dimba boya yango c'est fanté pas le guindene pour ça que na reina ndako mama za maladie mais belé bakendaki yo bimagino te jour wana za jour officiel ya leba mais sikoyo batwana nyonso na ba passer message batina message même ke boma message kuna ya zo boma côté okuna ezali alors donc Saint-Valentin des jours ba sakoli ba kufaka ngene papa les bas ils partout ils sont bloqués moi les bas nakangi les bas on a qui vidéo moko ya fallait circuler les bas côté mususu ba benga on lingement d'être basakata à côté likolo ba benga lingement ça dit l'esprit ya kipité l'esprit kobo l'esprit wana lingement oyo ba komane ba soka sala ngote et côté pas passer parce que je mon na ke pas passer moko na beti porte azo fongola te na kota bona forcer na moni basi 6 na kada mbeto bio force ndaka batu so baluka zonga ndeko na ngai camarade collègue asomi na mbeto a Nigeria na munene wana Dubai wana papa double mwana na pamba te ate rideau à noir yo so mo rideau à noir na ndako poli bande monate a fumé déjà ba vitre partout pasteur yebi partout nzambe songa biso pasteur vandinye mais na isenga somo ngana muta vérité et loko na ndenge côté pas pasteur
Ezamawa. Au moins pasteur moko. Au moins vidéo fali mo etamboli batu mateli na podium tout ça. Yo tela na yo so mo na ça yo bien. L'accent. Ozana ngote? Otindela ngate. Na yoki lisolo. Yoki lisolo ngo. Mi balé ba mati boye. Moko ndira ngazo montrer tu comprends qui était ba Camerounais. Toujours l'accent tout là dans la vidéo je vois. Voilà, montre à 200 000 wala. Voilà, montre na zo zelango. Montre wala. Zo zelango ndeni. Ah, mais pas pas se mêler ngango. Ah, papa, bon yé mo ala taka biloko 200 000. Mais là au monde a constaté et là au monde a te o moyibe o moyibi basi ba mona montre ba fali wala o moyibi ba profiter la fanatique t'es fanatique mais à profiter ben bon niveau fali a komi nango il faut ba garde corps makasi po ba fanatique on a bazawana akoya kokule lope na nzoto c'est ça le niveau de la grandeur au moni en fait et là que les autres différencier ba musiciens profanes et ça aura et ali de ngabona no aura ya makasi moni yo wa no aura depuis au moni to ba journaliste mususu wana ba komo finga ngai mais moi na répondre na ba pire te ko répondre ka te na ba pire papa ba komo ba église a délire wana SD to za boto ko kende ikambote na bengi yote wande kona ngai na sali bino eloko te makila na ngana sema esimbi c'est tout eza na ngona nité et puis awa na sala eloko te na futa ya mbongo te na sala pe eloko te to bana na biso à l'aise au moni quand même moi na yo pesa ba conseil moi Caleb mais ça la 41 question na ex ya Mike Kalambai na tout le monde le 14 ans Alexis comme même fiancé sika moi c'est à Tembe ça va ça Tembe liba le kufate mais quand même ça fina te alinga Mike bolinga bana mintenga eza kati est-ce que mutu balinga ka balakisaki mbanda mana na linga ya krakaki na mingi Mike pe alinga kaye mais akati mana koma la star ya koma star na ba nani réseaux sociaux Peniel au conseil ko pesa niveau à Peniel on a conseil simba souté mazaka monate moi na meni ba komi star a komi star na azo sepela ko so na ba public na yebo akende ke sika ko sukela sukelika mais ta que papa bomba kama excellent pesa ipo bwana bana apesa mbongo pa na ngati na zongi simbongo 25000 vende pa na ngade moite pona mwana azo somo pona ba somo na mwana mais abenga ngate na zongi sa izo pa papa Stella Mike Kalamba tana zongi sana kazema le papa zwata 12500 Mike yo na ozoyo azonyos azo mbongo nenyo ata mo carburant 140 ataka ça atia limba c'est 25000 azu 24000 atikelo na olukai azu 24900 kamote ozuka mele onga azuka keloga mutu mutu moko ayebisinga bitono na prophète de Nélé pour nezalaka soki riche akufi omaka to bengi ba héritier baya to sambela bango monsieur pauvre ba orphelin baza wapi bayawa pour nezalaka ndengwa ba pote bala desika maizo tiola te ba tunde ba on constater ba constater nini to constater que fongola soki neti mutu ambongo akufi ba kobenga bana ti ba héritier mais soki pauvre akufi ba kobenga bana ba orphelin molobe bien orphelin gatane lokote elone akoso mais bango c'est ba tsikali bango orphelin orphelin héritier ça dit hier ça dit héritier a oluka mbongo ba ozama pa siko oyo atika te lokote atika héritier orphelin pour pas présenter pour ba yo kamawa kope bani wana ba tindela ba mo yo tika la mo eloko papa na ebiso pauvreté lo mabe kokufa pauvreté papa moto occupé ote pauvre na matanga batikele ka communiquer suka so ibimibimi
avant koloba kaka bakunda te ayaka lela liboso ebembe atournaka ero moto aobela akufi bapese communiqué nde oka fasi ayaya noka kufi boyebisanga te réponse silencieuse ezalaka baoyebiso nini parce que oza na cotisation moko te wana eloko opesa te mako contribuer te na mwa idée te balingi bongo te bango bakotikeleka place oyo ebembe atournaka banda ntongo ti pokua balelaka liboso ebembe yango bayebisaka bango na suki ebembe esi ebimi to un jour so ebimi ebima na 15 heures babengi na 13 heures aya lisi bobenganga lero oyo babisepa yango moni mutu tu ozotala émission oyo sala effort osata mwa eloko parce que la sagesse des pauvres est nulle bana batikala ba héritier mais batikala non orphelin oui mais il y a des héritiers quand même. Eh bien, tu as dit bon vous êtes pasteur en Nigérie. T'es papa. Non, bien, net, ma carte, la calcul. Mais pourquoi il y a papa là-bas? Il y a papa, mais n'a régné dans vous. Bilo, on a régné. Olembo on a onyos. Na olembo on a ngayo tikali ya bango ezali. Mais oyo na régné na. Ba kuta o ezali. Mais orene ndeni yobukana. Otembo la raté yo église zo pasteur. Ne loko pesa kande pa nzambe papa. Obi nzambe ere mo mama sala biso. Na expliquer nzambe na bi nzambe. Fallo 1 mois avant conversion. Ata 3 mois. Au pied mutata bozu belé. Oyo opesa biso ba Mercedes ba biloko bien na héros comme un évangile. Otsuka à l'église. To matanga. Et que na bisika o influence ezati asuka kwa sasa yango ba héritier wana bazelanga na renyaka na beta batu hermon na kiko le liboke na kikole hermon na keka malugolia liboke hermon bo na ke na betika tour na grand hôtel hermon na keka kotana appel na zungi na marotana o sombi ata mwa koka moko vandi wana to mwa jus to mwa vino. Ah, moi, je vais à motoka. Pelelo, il y a papa, tu l'as gagné. Yo, c'est comme ça. Donc, Banavaz est là, la réunion. Ba critiquer bien plus moi mingi. Nandene. L'église botongite, mais so moni banenti ba pasteur David Oyedempo. O kona université munene atonga ba école, atonga ba hôpital. C'est la question. Bino non seulement botonga ba église mais à ta pharmacie. Comme pharmacie Lessi, dispensaire Mukuna, et moi, école primaire, maternelle, Kafuta. Papa, et Belé Bazana Bana 20, 15, à sa pharmacie en R. Au Sangi Sinaboudia. Au dépôt, Batua Nigeria, ba différent d'Abisso, Baba francophone, Baza anglophone. Et puis c'est la anglophone, nous sommes businessman. Attends à passer à ça la business. Biso à tous les là. Oh moi, n'ai pas katumbi à mati. N'a pas ça la katumbi calcul. Soit piété aussi les gars comment dirait. Vous comprenez? Donc Congolais aïba ko. Na botongi banda ko quand même ya bino ya revendre. Égoïste. Donc net aux abouis. Nzambe a séparer la batoko ba déniles. Pour nga na somela nzambe l'église. Wapi yango. Mais ars wana yo mona ba ars nyonso yo mona nga mona somango ebele to kotizera bango bambongo ebele pe ba église ne somaka nga tsiko na zwa chance te bandimba pesanga nga tsiko naza moi moke bopienga na organiser na sombi église so na zwa ko bango bazwaka wana pone te pas jikaka apesa bango ebele ko lekala ngai mais monda mozo ba jikaka ta mo na mo école nana moi nzondo na mboka na tia moi ba télévision partout nana moi des chaînes internationales ndezo sunga bana nali mbongo na nanu après mukolo na okufa na vieille mais bandimi na bino moko bosunga bona ni nani na yebiso na pesa mbongo bakimi siko na continuer papa na komeka ba kande ba konzi ba pesa biso yebwe 200 pour le bozongela siko to zwaka mayele na minute oyo soto zito économiser. Pasteur ne du jour au jour akanzi lobi mundima na yo pesa susu erreur ya wana et comme pas ça ndimi pe ba fungwami mateya ndimba to fungwami boye comme pas bo fungwami na niveau moko bo fungwami avant to yeba te solo oyebi ke biso to ekidiba ta obino boye ko fungwama biso siko to na retard siko to komolela bo fungwami na ebite muta fungoli bino miso te nzambe kaka nzambe bosaka na yemingi merci ngana bino senga pa nzambe pa to senga to senga to comme besoin suka
Karasiko. Au niveau de Fungole Misu, vous avez sauté, pardon. Bisous, hein? Eh, t'es. Qu'est-ce que tu as dit? 10 000 dans le 10 000 faut payer ça, papa. Tu n'as pas babola? Non, une fois par an. La Bible est lobby une fois. Yoka, attends que lobby prochainement. Bible est lobby que il faut payer ça 10 000 par une église, mais une fois par an, il faut payer ça. Yoka, papa, Archezali. Hein? Nous avons fait un solo, boya na mino na âge. Hein? Pour nga na ondi mabino. Hein? Na zondi mabino. Na mona ke loko mo boy. O frère Patrice. Oui, la zo bete pas frère Patrice. Na la lien na udo mo na on solo bia. Frère Patrice azo yemba. Ah yemba. Oui, la zo beta. Oui, la beta. Ah, oui, la beta accompagnement Si tu as besoin de ça. Wera? Oui. Avec la drum. Siko eloko nga ekamisinga. Eloko ekamisinga. Frère Patrice a lobé l'autre. Mende ko na yete. Te ah, Frère Patrice andi mawera beta kita. Et puis na moni bana na si place ngo kitoko makasi. Na bide zonda ko Frère Patrice zonde. Mais Frère Patrice andi ma. Wera beta kita yazo emanzema ko binga mana isui. Kuna yaza wera teza Noël. Non. Non, non. Yazo lo bananga inga na zo na mupagano pona osola na bango. Siko wera tse na classement. Ndeko na ye. Ah! Frère Patrice, en tout cas, papa, il y a normalité. Parce que, au début, il y a CP là. Nabia, nous avons Patrice dans la Arche de Noé. Nya Oligoro Dakota. C'est là où moi je dis aux gens que les artistes sont des artistes. Abete Kitar, c'est un artiste. Ayembaka, c'est un artiste. Et l'autre, boy pas dans Bango. Quand les petits boy pas passer, qui si? Pour passer, puis à qui si baza. Les bas, va passer par les bas, bazali. Mouyibi, va passer par Mouyibi, bazali. Donc, bilon on a nyoso et se retrouve n'a pas joueur, n'a pas potition, au Caribe on a une erreur. N'a pas toi na nyoso. Ils n'ont pas mis santé. Ils n'ont pas mis santé. Il y a un autre linga batuloko ba frère Patrice. N'a pas bazana mentalité négative, bon changer. Bon mon abattoir na lokwa bando quitter. To sunga pe bango. Bazana art to aider bango ndepe biso mon peut la difficulté. C'est ça le message que je suis en train de transmettre chez mes amis profanes. Très bien. Donc image wana lukango tchayango po batba mona que wera un artiste congolais aye ko sema ndenge gape na benga 007 aya ko yemba na H ndepe na benga ba mise mususu ba fali ba ko yemba na H ndepe ba mise mususu ba ko yemba na H le 26 olingo ya yemba na eh oh le 25 so ki fali azana kina oyo yemba ayembi oui na opese nzembo ne banze memenkano ah OK banze memenkano za na inspiration OK na wa pe mekano l'éternel est mon berger. Ah, ce qu'il fallait ayer mango nonjima. Ayer mango nonjima na eloko comme mélancolique. Mélancolique. Eh. Na kubenga fali fa ya koyema le 26. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu, nous sommes à la fin. Il peut lister lingi sauter baton bazo retour. Mambanga ya retour na Longoli. Na sina Longoli ba oza retour te. Na Longoli. Longoli ba sport sol mais c'est le président ya match na Longoli belé papa. Bango bazali et bala Alain Dinamo l'homme suppose agréable ya match Zelma ya maman Jani Samba Kondi. Courage, nous sommes ensemble maman et puis les plus beaux, les plus élégants de la ville de Birmingham. Il y a José Moulumba, il y a Mère Nabiso Beni, Penda Moulumba Barcelone. Merci pour tout et pourquoi pas aussi merci Kolasel et l'unique première dame de Lausanne. Merci pour le soutien. Le président José Moussaka Mouninga Malamu, il y a participé à Bissengo. Merci. Né Chapine plein de grâce, n'a robot ça nous jamais. Et pourquoi pas aussi Bandekonu soit l'Ingarabiso, Bosé Belé, Chico Sombele, Montegi Mounene Bilamba Atalo, Pays à Solo. Na France. Merci beaucoup. Banga ou de la Bible. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Anjandra. Papa, où est Kiri à Londres? De Bola, de Bundes, Kovo Babengda, Bouboul Lobota, Rodé de Benza, Tripol, Claude Maloba, British, Claudine et Boukankoui, Odette Chaboula. Et puis vient Nangaï. Brice Pangi. Azawa, papa. Brice Aye, Ayelinga Biloko, Brice Pangi. Mutabengi, Eza Mutunanga na Arthur Nzemene. Ah!
Brice Atizemene na nani oyo na longoli mabangi bili papier tala papier ya mabanga na longoli yango parce que ils ont foutate papa libanga ils ont foutate ba warrior activer warrior après ça nga mutu moko ta Lick Mutambola yeka ba discours rad nani Lick Mutambola na Londres c'est vrai bon il s'est ngate bandaka kasi na yebiso lelo Lick Mutambola kombona ba discours ba yeka ba discours ata kaka discours rad oyo ji oni tele discours rad kaka lui kayoka ngai atinda ba discours olingana ba jini sala ka bien olingana ba discours rad ni na lingango et frère Tamo de Locombo na maintenir yo 18e rue d'Ambex Lyon na pamoli Charles Titenou kuna na nani na longoli libanga ya bien na nerombo na longoli libanga zo longoli te motangi déjà et fouti mais on a fait na yoti bien a fait ce gouverneur am ya Kinshasa vient na ngai mais bengete ayamba sute na na gouverneur nini Jean-Tine Ngobel ngobela so kutane olia ba 10 000 ba 5 000 mais kozo ende passe après 6 mois ya on a tiki libanga donc na moni ezo futate na tiki na ko no bwa na abed Achour na remplacer na vice-gouverneur social il y a comment nani papa ya parlement ya kina mutu nani ya Godin Poy teyeza mtu ajinyo ne Malemba le Malemba yimta même pas président OK mais il peut pasteur Godin Poy pasteur bino na binote président ba montagne ku donc place na yo ala place na ngai ouais ngai muna ba président au conseil ba lobi ngala na conflit trop na mukuna na kizamina ya bache bala yo bache ote abu amotenga ku ayesima na nga fondateur bache likamote fair play azwa kaka Freddy Nobele de mettre Turambo l'imbattable abenga chaque jour pour la contrôler situation l'imbattable Turambo apôtre Kokobar Kerok OK tala kobosa na mona wanate aza important Kokobar bodela été yona ebo ata imoko aibsinga otindelo Kokobar pesa et puis Rachel Futa ya tete ndai na komina mama Rachel Futa loboko pété libanga efutaka papa tika te nazana ngai pa mama nazana ngai pa ya mama Rachel Futa mutabo mambo na mama te yoga papa te papa ba wele trop tete ndai ba wela et puis papa passer bile bala sima na nga vande pa mama Rachel na obi Joseline Maputa Joseline Maputa mama solo babanga nga funa le amanda mama na esiko kolo ba parfait obi koma mama na Luka donc azawana mukonzi ya Château Rouge kuna za ba parfait banini mama Joseline Maputa aibsinga zote na carton mama ba parfait na opeso moko carton papa olia katro so na yetikanga na yesika na YouTube na yesika yo amutakala tikanga ina so descendre Simon Kimbangu kasi de Paul Moulage anniversaire na ile kana ki mwana wana za mulimo de Paul Moulage azakoma na poto azane na poto donc ye akoma mutomo Gauthier mascotte à la tsing ayende azui costume ya le 26 chaussure tinacé na montre na katina parfum azui le 27 du colonna C na société na basu azui le 28 alobi lokwa denile si yoza na le bate ngai na otindilo biloko lokola olingi noka nzela nzambe yango na Camerote Mbonda donc les salades de Simon Kimbangu donc mabange longwe o nyoso ayoki libanga te à revoir dossier kangi bisaka merci monsieur Sili tokuta nikambala sima ta pour mbala sima tokuta le 26 ngana roya na caméra na te mais avant na semaine prochaine toi na quand même émission to sali te ba moi to mo téléphone ba to lemba to pe matin ba benga ka yo na lingo pia téléphone te comme ça na pesa message merci na nengo ya bibiso na kimia ça bien puis décor moi na oyo na moi no biloko na yo Château comment nani Château
Château. Château Nkolo. Oyo. Oya balate wana. Maël Zadik. Maël Zadik. Alingi libalate. Yebina leba. Ye leba. Leba. Emano. Leba. Maël Zadik. Maël Zadik. En tout cas, on a fait Simbote na famille na yo. Merci. Merci. Toujours soutenir Libota et puis vraiment Ekende Liboso. Zamba batelo afula toujours. Merci. Na ba petit na biso équipe de choc. Amen. Zamba otika biso te. Tito Okende na Paris na bango. Toke na bango. Nani babi ba futa biso watike. Nani? Warrior. Les Warriors. Vous êtes là, vous êtes ici. Là, vous êtes là. Mais allez vite. Vous abonnez dans Denilé TV à YouTube. Et puis allez sur Prophète Denilé officiel. Allez-y encore. Mais surtout beaucoup. Alors il faut aller là-bas. Faire des petits trucs. Et c'est bon. Et quand prophétique Lobini, après match Sile et monsieur Sile, tu étais la match Barcelone Paris Saint-Germain. Non on a gagné et quand pour. Copé ça gabi longo na tepa. Ba lia mbongo na bango ba tata minene bazoki marambango na bango likola elora mukebo ngana ko pesa ba club politique ofele Messi amone longi na ngate ba mone longi na ngate papa oya ko beda abeti oya ko gagner. To suka wana. Merci monsieur. Le 25 décembre, je vais ça va la vie pour Bilamba pour ne pas en plus, là, on met ça, là, on a mal dans la vie, au cas où peut-être la fièvre, maladie, on sera toujours grippe. C'est que les familles, là, elles vont maman la vie. Maman des filles, Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Yo café. Yango. Yo kafango. On l'a raté. Il n'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, le colosime, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salon chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxido, café original. Aneko tomela yango. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba. CTS Moko, Afrique Info avec Franck Semaï. Kiandankala, twende. X-Bass Marandura